mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani kaka ndenge tomesana kokuta na biso na bino likambo eza ya contrat to signa toloba ke mutu a trahir moninga te dossier makila etangi côté ya mulungwisi nzela likasi epai wapi accident ya munene salimaki batu bakufi selon la société les témoins sur place plus de 20 personnes bakufi na kati accident mais selon la police 3 personnes na 20 blessés. Question. Nini esalaka que liwa ya batu liwa ya ba congolais ba service officiel ou de l'état bazalaka na tendance ya kobomba la vraie réalité. Il y a eu batu babunga na kati ya mai batu ya mai ndombe bavanda awa esenga kitobelela pour que batu bakita. La première réaction est à copier sa chiffre à l'okuta par rapport au nombre. Qu'est-ce que vous gagnez? Mes condoléances na ba o nyonso bakufeli na kati accident. Dossier mususu bande korangai eza retour ya malembe ya batu na Ituri na Jugu batu wana tangu bakozonga malembe c'est parce qu'il y a eu une question d'insécurité batu babimisela biso que c'est un conflit ya ba tribu conflit ethnique ya ba ema na ba lendu mais tangu tokoti na musindo main noire. Mais qu'est-ce que ce gens gagnent? Même s'il faut qu'on ça la politique est à art ya kobomisa peuple te yangona koloba na batu politique est à art ya ko gérer malamu société pour que tout le monde se retrouve batu ba mener une vie équilibrée. Les lotokobel là chaque jour parce que nous vivons dans un pays de deux extrémités. Bao baza riche, baza plus riche. Bao baza pauvre, baza plus pauvre. La classe moyenne n'existe pas. Les Andengewa. Batutango comment na batu bako wele la kokota na gouvernement, ce n'est pas pour servir la République, j'ai entendu. Un professeur a dû expliquer par rapport à la question de soulever Kilobi. Tolobi, ba décision, ba jugement, ba condamnation, oyo, rendu par batoyo, ba mécanicien, ba aide maçon, oh ba bimisi na kati ya magistrature, et kozala ndenge nini. Ces gens-là vont rester seulement en prison, et kozala ndenge nini. Et puis tolandi, balobité. Wana bako changer yango te parce que ceux qui il faut balandela yango il faut bakota même na ba chambre ba participer mais professeur mususu alobi que il faut kofunda l'état ye professeur wana alobi que ceux qui kolandela wana toko kendeti wapi mais toko kendeti wapi professeur il y a question de loi il y a question de droit tozala qui cause l'argument par rapport aux lois aux droits ezoloba nini pas qu'on réfléchir côté la munene ya likambo yo pe webi munene ya likambo nini batu wana bazo souffrir les innocents en prison parce que le magistrat n'a pas rendu le verdict la vérité yango bande konanga to sepela kanan ba oyo balingaka ke to sala musala oyo to sepela kapena ba oyo balingaka te to sala musala oyo ndenge boyoka ki tozana prison ba musu bakalifie biso de mouton noir na basala na bakenda ifasike te bayebi eloko moko te nalobi kaka père pardonne-leur car ils ne savent
ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. Tata, limbisa bango. Po, bayebi, maïba kolobate, maïba kosalate. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le débat. C'est une distraction. Aujourd'hui, la République a besoin d'un apport. De l'apport de chacun. Il y a eu apport aux amis. C'est la question. Toyambaka maman moko avant que toke poto. Bakataka le colonna mutuka ya déjà. Cette maman l'a passé autant de temps. Libanda na Kinshasa. Naba journaliste. Naba li politique. Naba tunyo soba comme on a maman wana a commis phaseur. Moi na ya eti na bureau na biso to kiti sur terrain. Quand l'élément était diffusé, Bayambi n'est pas directeur, il y a des jeunes. La solution a été trouvée, même en partie. Je dois dire merci. Nabande Konanga, au Bazana Illinois, aux États-Unis d'Amérique. Je dois vous dire sincèrement merci de votre soutien. Bande Konanga, Bazana Inde. Je dois vous dire merci parce que Maman Pauline a lobé la Kinga Yango. C'est parce que nous ne sommes pas en mesure de citer tout le monde. Tous les pays, tous les continents. Je dis que vous avez belé. Obo Sambe la Ponabiso, Obo Soutena Kabiso. Obo Zalaka préoccupé par notre situation. Merci à vous. Les lobans de Konanga. Ça travers ba émission yango nazalaki kotuna yango pe na lobaki na bandeko ba ya kozwa ngai na lobi ndeko nanga ndenge tozoke boyi okoyoka jamais dossier ya Eliezer Ayibi to a violé ce qui est un problème ya république est un problème d'un Congolais que j'ai défendu, c'est tout. On fait un effort, pas parce que nous sommes parfaits, mais tout ça là qu'un effort pour ne pas tomber dans les erreurs et qu'on perd sa possibilité na Banguna. Yango bomoni na zongela kibino dossier awa ya lobi. Na lobeli bino likambu ya ba Rwandais, 2 militaires rwandais. J'ai fait référence ya makambu na mona tangu Marcelin Tshishamba zaki gouverneur ya Sud Kivu. Pendant que les Congolais croupissaient pour rien, na ba prison na ba cachot ya Burundi, mais il y a quelques zones qui sont ba Burundi qui sur les sols congolais. Le rapport entre les États, c'est un rapport de force. Na minute tokoloba awo, tu as information que l'M23 est en train de se réorganiser pour attaquer les sous. Moi je me pose la question. Et la question na mituna kamingi. Bato ebelo bazwaka manduki. Nini sala ka dès que ba bongoli mutema ba komi bato majorité. Jamais ba koma kana parti à opposition. Le CNDP et Salema Ndengwana. Le M23 tangu ba yokani ba ba kota ki parce que bato wana bazaka na système moko boy. Banda bitumba na bango wana surtout ye banda kana masisi. Dès que babimi batika ka mutu moko na samba. Babimi batiki mutu moko na samba neti azo contredire ba boyeba ba Mutebusi te boyeba ba Laurent Nkunda te boyeba ba Bosco Tangana na ba Sultani Makenga. Donc okomona kaka mutu moko atikeli un noyau qui va répondre à contredire ba oyo mususu et puis ba bandi lisu bitum. Les Congolais sont en train de mourir. Lelo j'attendais parce que na Kinshasa nazo mona batu neti na ebite soki eza quit soki eza nini. Nous sommes préoccupés par les élections. Nous sommes préoccupés par... C'est comme si les lois qui battent dans l'élection vont voter Peba. Au Talika que l'on y a moutolobi. Oh l'Issounani. Oh l'Issounani. Les lois élections sérieuses, transparentes, démocratiques, apaisées. Et ça les manamboka. Pas élection, oh ya, bino ozo salaka ba meeting, opposition a le droit ko sala meeting te. Allez, toke une élection. Nandenge ni.
élection ya malamu batali pe kaka yo boye mutu ake kaka na volonté na ye ake ko voter yo bozolanda bato bazolanda sukali parce que vous avez l'appareil de l'état bozana nzungu ya l'état o ezana soupu o ndeko nanga Daniel Safwa Lobaka il y a de l'argent de l'état o ba congolais ba yeba kateke za mbongo na bango moko de bazolanda yo pasi za makasi babetela ta yo maboko pour que bakende kulia et si la comme ça total lelo Sami Badibanga batu basalaki biloko ebelao les amis de Sami Badibanga les amis tango azaki premier ministre lelo azawadi c'est la même chose bokomona makambo ya Chiba na yo ki dossier ya Félix oyo bazoloba bientôt Félix azo remplacer heureusement que Félix a sali mise au point na ye mais ngana zalaki komituna tangu siko bakoloba toyoki même quelques bato na bango babandi koleka na média non voilà Félix c'est celui qu'il faut en ce moment Félix est intelligent na lobi bato bazanga soni bato batata oyo bazanga soni na ba mama bozanga soni bopwani tangu makambo akoro ebimaki balobi esengeli bapesa kombo candidat mais sikoyo na minute wana bolobi Félix atanga te Félix azalaki ko servir na restaurant na poto Félix azamwa na papa bofinga Félix lokola kimpuka lelo dossier lisusu ya 5 non ekei bobandi koluka Félix abima ye moko bosenga liste te comme ça totia Félix totia Jean-Marc Kaboun totia nani totia nani lisusu totia parce que zana cadre ya rassemblement totia Jean Bertrand Ewanga totia Delis Sanga totie Franck Diongo Chamba, totie Jean-Claude Mouyam. Donc, comme ça, liste va pour nous. Vous voyez à quel niveau vous nous amenez. Et la crise, elle a se cristalliser compte tenu à la flatteur au Bazalak. Et puis, quand ma machine à voter, pourquoi les gens insistent sur ça? Nanya yaki na cop. Mutongo Anazaka, délégué ya nani au sein de la CENI. Tokoya kopé sama muke de grandes révélations sur ces dossiers. Merci Bande Konangai, falaki to solo la to se réchauffer moi muke. Makamwa Congo. Ndenge na yokaki ndeko moko abenyinga na makala. Alobi Eliezer Ozawa bibiso tozokufa yo bimi. Bakana kobeta na cabine lokola ba obi maintenant na ko intervenir na ngonga oyo. J'ai dit tout simplement nzamba batela bino tokosala bino kokanga mutu eza mabete soki azali salimbeba mais arrêter un innocent et les faire souffrir eza mabe makasi mais loko babengi appareil judiciaire balobi eza bisika makambo na biso kokati koko katama na bosolo. C'est comme ça que j'ai de l'estime envers le magistrat, envers o bazana kati appareil judiciaire et puis na senga kabango basalela verset biblique oyo lobi c'est la justice qui élève une nation. Mais ceux qui te vendent na ndenge ya télécommande ta kende na gauche okena gauche kende na droite mboki ku filibe. Merci bande konanga bino tout bolanda kabiso à travers le monde. Bande konanga bozana riwara bino bande konanga boza na songololo kizamvwete luozi ngombe matadi bande konanga bozana Nyiragongo Fizi Baraka Salamabila tozana Kasongo na Samba bande konanga bozana Lubudi bino bande konanga bozana Malemba Nkulu Kitenge to Kitanda bozana Kabo bande konanga bozana Chilenge Chabudi Kimisanyi bande konanga bozana Katanda
bino bande konanga bozana ndemba mutombo Chikapa bande konanga à travers le monde na Ituri na Isiro Beni na kobosa na bino te botika la brancher parce que za musala je vous dis sincèrement merci to monani nambalasi moto swingolo ya kotea esa vraiment ngolo kasi eko mate sije ya koseka ba oyo mate ina note yo moto swingolo ya kobongwana esa vraiment ngolo kasi eko mate sije ya kochola bapakano babongwani na note yo moto swi chance ya libala esa vraiment ngolo kasi eko mate sije ya koseka ba oyo yo moto swingolu ya kobota kasi eko mate sije ya kufinga ba oyo yo moto swi grâce ya koyemba kasi eko mate sije ya kotonga ba oyo yo moto swingolu ya kobika kasi eko mate sije ya koseka ba oyo toza malamu kuma na yo zambe na lola yo moto zwingo luko te pa na zambe kuma sije ya lichote pa ya baninga soki omoni ndeko na pasi kowela te koseka oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo omoni badivorce kosalama kowela te kochola e oyebi te ntina nini bakuple koma bongo omoni ndeko na fulu kowela te kochola e oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo omoni bafami kokabwana kowela te koyolola e oyebi te ntina nini fami ekoma bongo tango mosusu tata mwasi nde moto akanga mabota vale olakisa ndeko na Yesu kasi otiki ebongo tango mosusu baninga ya mosala nde moto babakela ye maladi vale olakisa ndeko Yesu kasi otiki ebongo tango mosusu azwaki nde sango yango akomande bongo vale olakisa ye Yesu kasi otiki ebongo yo moto swingo lwa kozala na mbongo kasi eko mate sije ya konyokola basali Haleluya mobuto zwaki ngolwa kozala president tondaki lolendo tala ndenge bakunda ye na Maroc avec 4 personnes yo moto zwingo lwa kozala chef Haleluya kasi eko mate sije ya konyokola pepe bapesaki yo moto zwingo lwa kozala opposant ya solo wana kasi eko mate sije ya koposa pepe bapesaki yo moto zwi chance kozala na armée kasi eko mate sije ya konyokola pepe bapesaki yo nzambe nde mokolongolue asengi bolingo aza na makoki ya kozoza nango apesa basusu soki omona